souci à Congo, souci à comment 16 mm, souci à boulot. Ya ba ke bato ba yebanga na musala na nga art, bazo mona nga souté na manqué bango, alors il faut que je revienne pour réorganiser les choses rapidement parce que le cinéma c'est un grand business. Bato ba bien on a et ça business moko autant tu mises autant tu as la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Tout n'a pas et comment moi na ce soit outil poto ya makasi États-Unis mais ba misusu na Belgique là soit outil ka Belgique wa faut petit mo wasimbela ka téléphone. Merci na ba internaute nyonso oyo ba mesana Rolanda Info 16 eza na ngolo la lisolo neti tozo sakana mais tozo seka tozo sala pe makambo oyo ezo sepelisa bana ya Congo surtout ba bavandi na Europe bavandi na Amérique bavandi na Asie na yiko kutana ndeko moko bwenzo ande ba Congolais to partout ndeko wana vanda ne na Pékin ba côté ya ba na ba Chine kuna na Pékin abisinga 16 nga linga ke Europe te na linga na vanda mingi na Pékin wana na opesa mbote nanu epa ya Wilisionga lelo bana poto to yambeli bino nani Nzambe nde bazana batu na nani eza nani toyambi mwana ya États-Unis d'Amérique ndeko ya Obama slogan oyo eske tokokani ebele balanda ango sans plus tarder toyamba président tobenga chef tobenga bakombo ebele président Valencio bonjour. Bonjour 16 mm tonton Mwinga mobali ya moins sérieux. Ils sont sérieux. Mobali ya sérieux. Ah aussi bongola motema di. Yo bongola motema olongwa côté ba baninga balongwa côté moins sérieux ba kena sérieux. Yo sko longwa na sérieux Olanda Nicolas moins sérieux. Oyebi ke batuti ba hotela biso ba omona netinga na ke des États-Unis. Menzo rande na ngana kin. Mais président avant to kutana na makambo na yo ya art il sera difficile ceux qui batu akena yepoto to mesana ko mona mutu akena yazo damene ba hamburger pour sotali kwanga na biso ya 500 ti lelo kwanga ezaka 500 o ekanga mama makation na 500 sikoyo yo otiki côté batu ba lia hamburger côté oyo moi batera sezaka propre pour biso côté yo moi batera sezaka moi désordre za ko critiquer mboka te mais ya ba réalité to vivana nango oye Kishasa bulo ne utaki na wapi te oeza mabele Congo eza mabele Congo esali biso depuis bo bébé tokoli tokomi mibali tozwi ngolo okende omona Hollywood ya omona Obama ya omona Trump Schwarzenegger bato to bando mona on est rêve quoi mais moi dans mes visions na lobara priorité na Congo au Congo nde sali nazara nzambe alingaki na botama na Congo Congo pe sunginga tango pesinga chance na kende na bamboka wana na ko bosala mabele te ka ndenge lobi don nazala ka chaque fois sur la muki tongo na mona net nazo rêver na ndimate so la muki na mbeto po mbeto ezaka presque ka ndenge moko ya pongi ya États-Unis na Congo ezaka presque ndenge moko et si na kato na place on est différent différence na ngweza nini non premièrement bangungi et deuxièmement au mona mna batu bana feti na bango na veni o elandi bino makelele mbu mais les États-Unis na ndimite ke mamande wana ko salem te wana za soko lali na onte mais so lali penda o so lali okei hein la mort ya pongi en tout cas nyonso za ndenge moko président Valencio ata la mort ya pongi na Kishasa tolala na ba nyongo nano donc pongi ya Kishasa ça na ba nyongo ba stress ba problème donc nazo biso mona pe olali pongi courant déjà bakata ki yo yebite connexion ezalaka donc abonnement ici let's go pongi ya États-Unis eza différent na pongi ya Congo président wana za soki conscience ezo sala nano mais ce pongi yibi yo pe na l'air to kendara okay donc mutake na États-Unis na mutake na Congo to zaka ndenge moko wana za ba différence ya vie parce que tango on s'est s'allonger sur les lits na ko coucher ça des choses différentes donc toi ozo lobela neza pour lingala ndé moyen to différencier ça te eza ya ko s'allonger na on na mbeto tango ozo luko kende pongi dozo raisonner déjà mais mutu peut-être na États-Unis moi muke ya roya pe ami boaki kaka fatigue ya boulot et memi ake donc chaque fois que na la raison na lamuki
tikonde na komi na place ozoloba na moni ke nalalaki sans nyongo. Donc quand c'est tout que maman m'a pas na ko le kalelo te a sauvé biso na lipa po lobby atata on a obima na yo futa est-ce que olinga po lobby tozaki no na 5000 te. Donc to koma peno la munki tamso kuti ba petit bus essayer telemi liboso ezui bango ke na bango chiki. Bazongi pe boy ba damas ezana ba osaboter yango. Quand tu vois toutes ces choses là lobby mais pas tout ba organiser makambo yo. Baza peka ba humain neti biso na mai na makila na musuni neti biso. Et pourquoi pas chez nous. Donc je me sens révolté. Alors, révolte, ça, je sais que les gens n'en reviennent pas. Pardon. Parce que même ma famille, on a eu ça, on a dit, est-ce que Mamozo le baiser est solo, pardon. Au bout, il y a une année et demie, on dit et puis une période de nini. Mais naïe, parce que nous avons ambition, nous avons pour ça. Je félicite bande qu'on a biso mususu na bazoya ba na net avenir to va na moni ba immeuble les autres ngama bana poto ba comme ko songer ko ya ko sala quelque chose na mboka eza bien ce qui biso nyos tozo songer bongo to ko développer mboko donc souci ya Congo souci ya ko mona 16 mm souci ya boulot ya ba ke bato ba yebanga na musala na nga art bazo mona nga souté na manqué bango alors il faut que je revienne pour réorganiser les choses rapidement yango na ye. Vraiment na souci kaka ya kolinga Congo, biso to linga Congo, pe to linga ka Congo. Tango komi na Kinshasa, okiti na aéroport Angel. O mati baki ngasani soki kingasani ya sukati obima na Victoire. O sentir que to pusani to tozaka ka place oyo yotika biso. Ko pusana te place tozaka kate ça veut dire bino moko bo comprendre les amours passe nzamba sunga Congo bon tokoti sikoyo na makambo yeza ya bulo ACSP oza président ya ACSP nazo signaler bato ACSP to mesana ko landango na RTGA ACSP et sepelisa bato et tiape ba mouvement mususu pandi likolo pe ekokate mais comment départ na yo na États-Unis ACSP tokoloba soko pe mateme ebungi eza pona nini. Bon déjà avant na kende na changera déjà stratégie parce que yo yebi masolo sur samaram oyo ingénieur bozomo na masolo ba mamoti to komi lelo na ba info 16 ya ba sommet eza ba apogée ya yebi place to banda depuis kala nga nazalaka na ba idée penda ko sala obiso to koma ko benga lelo ba théâtre te auto présenter na ba chaîne mais toujours benga ba théâtre ça ba théâtre te. Moi déjà la passion ya ko sala cinéma muta memela ngango ayaka ki tozo sala ba film neti ba Niger. Je cite Tony Best ndé na kendaka parce que je me voyais que na koki ko zaneti ba star nigérian wana ya minene comme il y a outi kuna zana expérience et m'a biso mais dommage que ça y bon côté. Après quand j'ai quitté pour ça wana kotinga talent o ezaki na kati na ngai la muki. J'ai appris à écrire un film, j'ai appris à faire le scénario, j'ai appris à faire la réalisation. Alors, on a créé un groupe pour na idée wana. Mais quand je faisais extraire un film pour na le producteur pour produire un film nanga, beaucoup de gens me disaient toujours que non, nenge ba yebi ona no teza difficile au TK. À l'époque on vendait. Alors, c'est comme ça que Sengainga sokoko bando sala biloko moko lexaka na TV nanu en attendant comme du genre ndenge biso to benga théâtre manga en tout cas aidez-moi parce que na s'abstenir linga ko benga théâtre te za ba théâtre te auto présenter na ba TV né na bandaki pona ko sala combo après avoir ko sala combo na zonga siko na idéologie oyo na banda nango na art. Alors 5 ans 6 ans 7 ans après na mona ke combat Valence s'est imposé quand même na yebanaki moi muké. Avant même de voyager avec Zongela, idéologie tourner de films et le présenter au public, ouais, sans savoir que nous avons les États-Unis. En allant maintenant aux États-Unis, comme tu sais, tu déjà stratégie à la télévision, tu s'est concentré dans le matériel, tu préparé ma Kamunakoya, tu relancer les activités. Voilà la raison de mon retour au pays. Voilà, internaute bazolanda réseau à retour na yo na pays. Tant okendaki otikaki ba producteur te. Ba producteur bazala été. So oye pour ba producteur ba komi ou bien
oye po yo moko za producteur. Si naïna nous parce que ngamoko na se sentir que je suis capable maintenant de produire de films. Ngamoko en attendant qui est producteur ou pas. Ngamoko avant déjà même au pays je le faisais. Je le faisais nazao produire babilo na ngamoko parce que mingi ba groupe ba théâtre mon na to soto produisaka peka abiso moko. Parce que le vrai producteur, le problème à cinéma congolais mingi za ngona ba producteur vraiment bazate. Ngapena on a commis producteur té. Mais sauf que niveau to zale la ki so to zaro tia moi $100 pour na sala babilo na biso to salaga lelo to ko tia moi 500. To ko tia pe moi 600, to ko tia pe moi 1000. Et permettre biso que ton matsa qualité à musala na biso. Lobby comme to yebi masolo ango. Tu as la connaissance nango et puis tu yebi comment ça paye. Tant sous lobby tu recommandes un film à 50 000 et à 100 000 parce que le cinéma c'est un grand business. Bah tu bien on a un business moko. Autant tu mises, autant tu as la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Donc tu y es tout relancé, mais à mon niveau niveau tu tika ki o ba tu belé ba yeba ba lela ba comme te ma passe. Les Congolais qui attendent à 10% ou 20%. Mais d'ici 3 ans, je pense que Nigériens va nous vendre à Talipé film congolais. Oh, c'est vraiment un réalisateur, c'est vraiment un producteur, pourquoi pas. Voilà. Parce que ambition dans un autre temps, on a la plus acteur, mais on a la plus producteur. Voilà. Voilà, on a la plus producteur, mais on a des productions au Kaka, on a des DVD, tout le monde a 1000 francs à victoire. Na zando na habité oyebi zando na biso bien côté mo bateka ka ba DVD ya copie ka bazui do ba graver film moto ba cheka papier moko likolo bateki yango sko bogo sala ka ba film nde wana te ka maka ba 1000 francs nde bokoma na bambongo ebele tout politique nini bogo utiliser wana bogo bando kangisa batu bo mona na ba œuvre na bango so bakangi bango mbongo wana ba bando futa bino yango bo compter na ngoto ndenge. Bon, on a vu que les artistes congolais ont un belé. Bon, on a belé, bombami. Na maramwana. Ceux qui ont vraiment une structure, un droit d'auteur, il y a bien. Les artistes congolais ont un zalate. Mais tout va avec le développement du pays. Si les pays arrivaient à se développer, loi est vendue, l'État est vendu, maramwana tout le belango souhaité. Et que ça les maté. Le banda avant que j'aille au Libanda Mboka que toza presque awakana kin 12 millions de personnes. Voilà Zowen Kiambi na kati ya France wana tiozolanda masa na yo tonto mwinga 16 mm ba jour on a diminué moi mokepo na zena ba nyongo tellement ebele mais moi ba prière ebele nzambe pe moi afutela batu ba nyongo moi ba nyongo ba futi donc ça va. Voilà to continuer kaka na lisolo na biso na mototo yambi auti États-Unis. Bande ko mususu ta bouta ba États-Unis ko bata mana ba flat to yaka ko luka bino oye ne lokote mozoki mabiso to ko sengo rien. To ka na posa o solola na bandeko, to solola na biso kaka. Mais na sepeli po président Valence yo batamite, ozotambola pena na bato et puis oye na maite. Tika distraction, tika ngana explore. Non, nazotu na po et comment moi na nyoso so uti poto, yo uti poto ya makasi États-Unis, mais ba misusu na Belgique, so uti ka Belgique wa, faut petit mo wa simbela ka téléphone, faut garçon mo wa za ka pembeni, asolo la po na ye don na yebite yo système mo nezate. Te yo yebanga banda na zala awa, na bando souffrir na mpendate. Awa déjà na yebaka ko somba moi opio wana. Moi qui mbamba pesa ko tambola. Moi responsable peu donc na ok surtout que la nini to na changer nini parce que na ke libanda après na yende na changer ba mode de vie na nga ba mers na nga éducation na nga non na lia na bato ndenge na liaka na ozala ndenge na zaka rien ne changera donc na zaka ndenge donc wana ba distraction de na zoba ya ona tuna kaka est-ce que to kokani tanga na otuna bato to kokani te est-ce que to kokani na tuni mutuna pourquoi nga so na salineti bango ezaneti to kokani. Voilà. Donc j'étais en train de dire au moins qui les lois ta ozana mbongo te na projet de film na bimisi $20 na teki ba CD na nganga moko. Alors ba CD wana ko permettre tango esili na zuitam sous $10 likolo na zuisu na koti sango na marché na sombiso ba CD mususu na sali ainsi de suite au mona ke nga mutu na sali musana nga nazo bénéficier. Mais lorsque nga na bimisi ka atam sous 10 CD
journée na basombeli nga ka mibale puis bato bawelela pe ko ya ko sombeza ka bato wana aya payé au moins 2 OK il peut dupliquer na ndenge na ye beaucoup me déjà 2 concurrents na marché muta marché pe mususu wa te kaka na UPN aya azu pe ka moko wana ka dupliquer ateli déjà liba na UPN wana pe azu ya matiango na kimwenza wana ke nango kuna na mitendi ba oya kingasani ba panza nango yo 18 otika nango na maboko esili otelenga nango. Parce que mesures de sécurité ni nyozipo jusque là ndengo kenda hein ngana zo informer ndengo kenda ti ozongi eloko échanger te to kaka na même gouvernement to na même politique ya ministère ya culture a sikoyo yo okende kaka na bato yango ka ndengo wana ou bien ozana politique moko boye oyo kosala ke mbongo na yo ozo produire nango film o récupérer pe yango. Ouais, na comprendre que le lot moi libanda to komi ebele. Hein, ba congolais pe ba komi moi libanda net quand même ils ont moins succès. Vous allez voir que dans ma pays libanda ba céder ko somba bo somba ma esouté to komi plus na net. Alors yango monique ngape na koti na créer na no chaîne YouTube ya Sika Select As TV. Toujours ça la promotion nango, toujours singa bato ba s'abonner Select-As TV. Pour que à partir ya wana ndeto bando présenter bango msala tozana ngo donc ezani ti marché nanga na créer na comprendre que marché baninga ba mesa bukani mi balala kana so sali pe erreur 18h ba récupérer ba plan ya to créer no marché na biso eza sécurisant to banana no place so bato bazana facilité ya kosomba donc à travers l'internet donc to bana représenter en public ndenge ko tambola pona yebi ke kuna ba kozala de suite ba yebi ndenge nga na sala msala ba bando za pe bloquer bien. Hein, bah, on bien, solo, et puis Internet, c'est partout au monde. Je vais proposer un film, une série, un passe dans la rue en français. Si je le mets déjà dans le net, je suis sûr que les Congolais au Tala, Ivoiriens au Tala, Gabonais au Tala, donc on a un champ élargi, il y a 20 et alors c'est ce que je commence par faire. Avec ça, la promotion à la chaîne Wana, Select As TV, et qu'on permettre qu'à partir de l'Ibanda, ceux qui tous ont bon donc on raisonner ce qu'on a mboka, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais j'ose croire que d'ici là, les choses vont changer. Maman est aussi là, se retrouver dans ma œuvre en abisso. Merci. Ndeka tozo kinde malembe hein tozo kinde malembe na suka ya émission na biso. Mutuna moko eyeli ngai eza boye. Tango osalaki film moko awa Roi Salomo batu bayebaki yango esali pe succès na Europe. Na minute yo moko koma libanda oyebi pe ba droit d'auteur oyebi pe ba makambo wana nyonso est-ce que aussi au bénéficiaire to ozwa quelque chose par rapport ya film na yo wana bon nazwa elo côté na sai mo ba film ebele ba Roi Salomo ba film za mo ebele mais comme c'était pas moi qui avait produit ça dans la difficulté à ko landela to ya ko déclarer en alors mettons dans le passé, dans les oubliettes, où nous sommes sala qui n'amboka avant to kende, les loto bendi maele mususu yango to neti ko sala tabula rasa et puis recommencer la vie na ba stratégie à Sika na masolo Sika ndenge zali net avec Select As TV, ASSP zongi en forme, to zo préparer les bango biloko bien ba za dessus pardon pour te promouvoir chaîne, la Select As TV, hein. Pas makasi ebi na kishasa uchano ata ya mungulu batu ba message na bango mais Select As na As lisusu waneza Evra grand prêtre mère la Select original Liliano Isa bisika mtu wa Valence ila lara wana inspiration nae Select ils a sélectionné donc Select As au sélectionner biso normalement c'est As il y a en anglais As US mais tu comprends que c'est tout Select US but pas on Select As il y a US il y a un tout puisque As il y a Star hein AS on Select As TV Select au tiré je crois réalisateur a beaucoup aidé biso avec votre permission à retirer la biso et comme marabat ba monango bato so ba s'abonner wana les to bana représenter ba misa na biso donc kuna vraiment tozana moins sécurité que ata moins $10 to bana rozwa pour permettre bandeko bazo sala msala na ASSP et ça soutien ndenge zara liboso moi ye kaka mtazo débrouiller transport na po mingi ça les manakini ya za bon mais acteurs na ba yebi que depuis le temps
je me bats toujours que basalaka nano ba dépense te pour na musala. Ba pesaka kaka énergie mais ba dépensaka nano nde pour na musala te. Donc je dépensais seul. Mais aujourd'hui avec la grâce que j'ai eu de vivre là où je peux facilement épargner un $10, un $20, un $30 et que permettre que na aider bango basala musala bientôt que ndeliboso. Ce qu'on a select wana ezaka ba film ya ACSP to banomona père moi Sundiata moi vie de loin moi Koko Bilali to et banozande. Non comme je faisais la série télévisée nanga bato babando talanga bayebi on faisait des séries télévisées en français mais na souka to bando proposer bango espace moto bando bengango quinoiserie ba gag hein c'est tout ce qui est quinoa to tika na logique wana vraiment mes films ba film o ngana bando produire ba koki ko ya ko jouer mais la couleur Roi Salomon Zolobana de lois qui parmi les acteurs principaux mais il avait joué en français tu jouais ça et puis en français bandeliti na souka bat bandima ngote mais de lois joué en français ça dit voilà beaucoup melier pour yemo to yebite mais voilà beaucoup melier mais c'est ce que j'ai toujours dit papa film d'abord d'erreur to sala rambo kanabiso les paroles que les acteurs sortent de leur bouche na film ezakaya bangote script na film il faut un script ya moni biso tellement to respectera biloko on attendait to bombana biso moko to boya ngambo to benga ya biso théâtre au mona pena na net chaîne munene ba pena théâtre congolais mais baninga ba Nigeria film Nigeria mais or nyonso to sala biso nyonso zaka ce sont de films mais comme to respecta ba norme on a te zanga ba script réalisation à malongate parce que moyen zate acteur koto bazo jouer pena biso moko to yebi que différence ezala ata ba maman partout public congolais nyonso yebi ya biso abenga ka théâtre na ota la théâtre na biso même na poto to tikala ka bongo mais so ba Nigeria na ota la film ba Nigeria na ota la film na ba Tanzanie kutu na ota la film ba Tanzanie ngazo tala sikoyo Koko Bilali un français wana ya kilo bobetela ngo Koko Bilali mais eza dégâts vient nga yandi mo sa beta ki série moko en français n'est-ce pas avec maman Sylvie. Voilà. Il suffit de lui donner son script. Botangisi, écoute que ça la bien. Ce qui a côté moi comédie na wana pe en français. Et donc papa, déjà le français des Ouest africains, ils ont comédie pas na bisot. Tout ce mais or et pas na bango normal, tonalité na bango. Mais ce bisot yo kiango kaka Ouest africain zolo ba français, ata zolo ba français bien, il m'a comédie pas na bisot. Alors pourquoi pas biso to ba comédien na biso ba Koko Bilali wana ba Sundiata ba vie de loin azola nanga yebilo na zoloba pas ça lango en français mais beta pena comédien ata lobi na la papa kutu ba déjà na tenue azana ngona ba skata na koseka ba yebi ki a la comédie bongo sikoyo nyoso ka tozaka na boulot na yo na ACSP awa tokotanga na biso pe ba chaîne na net ezali to monaka ba SCP lisa ba Top Vision ba film pe o eza nango ya bango te ba sombi na bango libanda do mutaye pena atekeli yo film o sombi no film o tena chaîne na yo sko na select magambwana e ozalate mutaye na ye alobi bon Patrick Valencio ngana sali film na nga mais ngana préféré ele kana ngo pa na yo film na nga nazoteka ngo 1000 francs yo sombi olegisi yango pe na select eloko wana esalema to esalema te si ekosalema mena bako il faut azana ba norme o ngana ko imposer c'est-à-dire ba chaîne où ils ont proposé ne to benga ba théâtre congolais a déjà belé ils ont ça peu succès mais pas ngana lingi nazwa pe ndambo public congolais mais na conquérir plus public à Libanda. C'est-à-dire quoi les gags to tia gag nyonso mutu nyonso ayena gag so mutu alinga ya ta lelo a proposer nga eloko na kosomba facilement za ba gag ça ilanga gag ya moins de 10 minutes yelanga ngo na kosomba na tia na chaîne j'intitule ça la quinoiserie parce que waneza quinoiserie lingala c'est pour les quinois c'est pour les congolais vous comprenez mais film tout ce qui est film ou ekokota na select as TV il faut ezanamo ba norme muke c'est-à-dire si tu fais ton film en français peu importe réalisation, c'est ma casse-tête. Déjà en français, je vais prendre. Je vais acheter. Ce qu'on sali film na lingala, réalisation nous est bien. Au sous-titré en français. Au sous-titré en français, tu me donnes en somba. Mais ce qu'on y linga film, kaka na lingala à 100%. Tant que le bana c'est pela nango makasi pour nandi makozwa et puis ngana sala musala ya sous-titrage to ya interprétation.
ndé na lancé yango mais et pas nanga tout ce qui est film ou ebandoleka na Select TV soit c'est en français soit c'est lingala ou bilingue français lingala mais là où on parle lingala bazo sous-titrer yango na français pour que chant ya public ezala munene même so ina moni ndeko na biso Fally a inspiré nga mingi. Allez regarder dans le net, Fally est le seul musicien où yazo sala ba vu ebele. Mais Fally yemba na lingala. Mais c'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'il a fait à yemba na lingala mais à côté sa musique internationale makasi. Omoni à côté mo ba star à sali mo bouido à conquérir plus à côté ba rythme ebele pe ya libanda à conquérir plus le public à libanda. Donc Fally so abimisi lelo eloko na ye kaka ba congolais ndi bazotala mingi te na bato ya libanda. Donc ils ont matisa ye ba vu na ye ba vu wana c'est de l'argent. C'est comme nous aujourd'hui. Par exemple, Lelo, dans sa promotion Select, As TV, mais et c'est Pelissa, ça déjà na niveau moko boy. Top Vision, ça déjà na niveau moko boy. Info 16, ça déjà na niveau moko boy. Alors, pendant les kabango, on a régalé bango. Si on a le bien landa kaka public na bango, et c'est difficile. C'est ça que les gens oublient. Toi, tu écoutes déjà moutou, asa tongi moi immeuble boy na veni. Yango de batonyo so ba olula. Si tu as les moyens, attends mon on est kokani na été. Ça la télé quoi c'est mais beta design moko boye eko tia s'appelle le konoka. Alors moi je sais que basi va s'imposer ba chaîne ebele na koyiba quelques publics mais je vais me focaliser à conquérir public msusu plus le public francophone. Merci beaucoup bandeko tokomi na suka ya lisolo na biso. Nabike bosepeli ya Willision osepeli Zowenkia mi osepeli Janongando mokonzi Lyon osepeli Président Valencio potokende malembe pena tokomi na suka to sisa na biso. Bato ebele bayaka na ba projet na Kinshasa mais ba projet mingi esuka na aéroport Angile. Donc ta muta kiti na projet ta komi na aéroport projet zali ta bimika porte wana abanda kingasani asuki aboye projet ebungi. Est-ce que oyo yayo tikali ba côté wana te nonga etikali ba koto wana te ponzamba sala nga grâce place nyonso na tambolaka na kutanaka toujours na batu moko boy oyo place nga na ngai na suka ba ochanga maboko. J'informe déjà que Select As TV a un partenariat na Info 16. Info 16 essaie vendre déjà na mboko yo. Info 16 est déjà une expérience na monde wana. Info 16 a poussé déjà moi 10 pas mais andimi ko boa que la biso singa parce que c'est un frère, c'est un ami. Ndeko oyayebi bisika to uta moi kwanga to partager ensemble hein moi ni to pas tous aller ensemble habiter azaneti ba ndeko nyonso te excusez passez-moi le terme ndeko congolais msu bazalaka eza image moko etambola na internet ngape na chango ba chena nzete mtu mwinda zo mata mais muninga zo benda e pakita mais mundela zo mata muninga zo pousser ya mata mais je crois que Info 16 azana moi ba esprit wana muninga zo mata comme ngana mata ki déjà tie le boko lo bibo yaka na benda okoma a zo comprendre parce que biso to yebi ke na vie soki yoza nango okotungisanga mingi te so ngape na zana ngo na otungiso mingi te mais soki ka yondo bonga na famille taka biso nde devant na poto ba za batu musu balingaka ba benga ba déranger ami mon après neti jomo kwa na France wana do ye na zo biso ye alingaka ka mamunyo so ezala ye do soki kara sikebimi ezala ye basket sikebimi so yo lati yango kaka et comme problème donc to banoze la comportement wana pe na côté na yo non bon est-ce que to kokani mutunaka yango wana so vraiment bloka mukili bon tozo sala ngo ka po tozo vivre na monde nango on a besoin ya ko lia ya ko mela nini mais vision comme plus que tala petit Jafet lobia ya ko bandela vite ndenge biso to bandela quoi petit Jafet les loiseaux vivent aux États-Unis autant ba chic les États-Unis mais ngana tanga ba primaire nanga ba secondaire nanga yango to kokani te sko biso pe to landi po juste bandeko lelo toza le 6 le 7 Félix Tshisekedi a utaki ko déposer candidature lelo to komi na Félix na kota opposition Vital Kamerhe Bemba si a déposé bandeko boyebi candidat à majorité nano abimité na kansa soki lobby lobby so abimité peut-être pe ba kotia na bango te to ka élection na opposition mais tout l'année li mo muke to yoki pe ke
yo ozocha opostulé na présidence mais jusque là to moni candidature na yota. Présidence c'est NTPC. Non, présidence pénal de la République Patrick Valencio Assoumani, président de la République mais na yebité pour lobby dépose aussi là, Bon, tant que ça prophétie à net na 2027 peut-être ko koma. Biso to bato to lingara to mata escalier malembe. Escalier malembe. Ce qu'on postule c'est qu'il faut na banana non. Na moi c'est na une expérience et ma selon on des peut-être en 2027 to koma ba niveau na mais to so megande to bongisa na no coin na biso. To bongisa na coin na biso, ce coin na biso bongi après to komata. Tam so ba ambition ezande ya kotalela na ya komega nzoto. Na moi niveau à serre quoi. Voilà. Merci. On a informé bino déjà yambalo na postulé te po bangolo baza minene Congo eza ya biso nyonso. Après mandat oyo jo akobima après 5 ans bandeko na postulé na présidence. Na rien. Hein? Naza bena na rien. Mais pour ça nga eza nga pena za la président bino pe boza ba ministre bino pe bolanda nga na chef. Do eza possible. 5 ans bokangi selinga 100,000 wana ngana naza ata na $1 te mais 100,000 wana na biki bochela nga yango président Valencio to komi vraiment na suka moi ba remerciement ngana pesi déjà maman Liliane Mbote ba petit tunanu na state wana Mbote nazoya na roya moi des semaines to dame ba plan kuna nazongi toujours na expliquer ya futur président de la République ya RDC Trump peut soit rozana mawa ponga na orphelin na otokufela papa soit rozala mawa ya ba orphelin ayambi ngai et ça la paie moi bien moi ba dédicace pour tous ceux qui se mission na biso. Merci beaucoup 16 mm pour recevoir nga. Je salue mon épouse la select originale Liliane Oissa mtoto zo sungana pour to sala mama minene et toute ma petite famille, mes enfants, la grande Chancelvie Assoumani, on a pena maman. Maman, merci pour ton aide et félicitations à toi parce que tu as honneur. Elle a été graduate, donc diplômée aux États-Unis. Nabalek Naïnyo Sobazolanda, Nathalie Assoumani, mes triplés Nathalie Assoumani, Valence Assoumani, Jordan Assoumani, le prince du royaume, Jafet Sanjiv Assoumani, il y a ma fofolle Jokebed Assoumani et puis la petite, la cadette, la chérie de papa, Valvali Assoumani. Merci à vous, merci à toute la communauté congolaise de l'État de Michigan, surtout de la ville de Kalamazoo, ville Oyoleka, Mokweleki, New York et Lingi. Je vois tous les amis qui me soutiennent là-bas. Merci à vous, merci vraiment. Nzambazana bino bozaï belé moyena tanga bakombo penza ezate, mais la grande communauté de African Church, Christian Church, à Pasteur Yoshua. Merci, merci Nora Production. Merci à toi. Merci à toi, Maman Rose Diane. Maman Rose Diane, Motema Freddy Mbile. Yo Yebi. Tous ensemble, mère Waling, Alelanga Namtema Moko, Alaksanga Boulingo. Maman Nora. Nora Fatak, tous ensemble. Ensemble, Select As TV et Kendeli Bosso. Merci à toi, grand prêtre et mère. Grand prêtre mère, Charlotte, Air Force One. Donc, Moutou a bêta kabilele donc il y a à l'enceinte des fina ba sapeur et il y a Europe à l'obin Amérique na Colombie so wana yende Moutou alors on l'a vu sur Sony. Merci pour ton soutien et à toute l'équipe de l'ACSP Film, je pense que on est ensemble bientôt au Salaba Exploit. Merci. Voilà on appelle un peu Simote na ya Willisionga arrozona boro ya na respect oyo za na se oyo naza sapeur te mais mo pe mo ba blogo yo oyo e uti state muta ya Europe so tindi na yote bato state ba otinda na bango donc yo so tindi na yote bato ba otinda na bango ya Willisionga ba mbote na yo zo wenkiambi mon ami tozo zelo toujours na kini ko kima ba élection te o masasi to mesana na biso nango o boye to mesana yaka to dame bansaki made surtout dame Thompson ya Shaba vraiment erozala bien bambote et pas Janonga na kati ya Lyon masana ngai nalinga na bwaka yo mais comme ozoko se comporter mal na obwaka yo alors mbote na bato nyonso balandi biso.